que le n'est toujours pas garanti en République démocratique du Congo et que le système répressif de M. Kabila se poursuit. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées. À tous les compatriotes, nous lançons le message suivant. 1. Maintenez la flamme allumée. www.autonapoto.com www.autonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Yoka, 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 yoka. Yoka, 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 yoka. À tous les compatriotes, nous lançons le message suivant. 1. Maintenez la flamme allumée. Joseph Kabila Aza Congolais, ça c'est des c'était un Rwandais. Félix Aza Congolais. Mais Félix Abala, moi c'est rwandaise. N'est toujours pas garanti en République démocratique du Congo. Et que le système répressif de M. Kabila se poursuit. Naï soki babominga te soit prison ou bien en exil. Félix doit démissionner. Yoka, 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 yoka. Yoka, 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 Mbote papa, d'abord Fona se présenter.
Nazali, M. Christian Kanga, président et association des jeunes leaders pour la libération du Congo. Ce qui est ce pour la cause moko. Comment c'est possible ce qui est la vérité et comment on va créer le dossier? C'est pas logique parce que c'est le président élu et le président Martin Fayulu. On se bat comme ça, et qu'on s'imbattait pour être peuple à Télémi. Peuple à Télémi pour être à récupérer légitimité. On va passer pas à Moutimusuana et à Kanabanwana. Biso peuple de Rolembaté, AJLC, de Rolembaté, de soutenir Martin Tinasuka. Merci. Mbote papa journaliste. Touti Tsangu. Toye awa pona président na biso Eli Martin Fayulu Madidi azwaki convocation oyo esengaki tokende na ye tisuka e biso peuple nde toza boye tobunite tosali pe eloko moko ya mabete. Comment possible colonel bienvenu abebisa biso moral tangu na karini wana tangu biso tosali nini biso toza wana pona président na biso to soutenir président na biso to polela mbula tosala bienvenu tokoyeba ngai na uti ngaba o nga ko ba tsezake o ba policier na biso ba luka ba suka mabe biso to tamboli na nzela to menacer bango te bango ba kobola na biso ba mbango ba suka mabe to biso bango. Merci. Na lobi boye ngai na uti ngaliema na minito na za déjà alors na boulevard wana au monde que ba militaire ba sali massacre ma pour ba beta ka ba Fayulu alors biso to kotika bango te biso to kotika combattre biso to za la force bon excuse oza antenne Pascal Tsang ngane na na étudiante natanga na exam na G2 na journal na 5 millions na nganyoso pona ko loka meeting ya président biso ba arrêter beaucoup de jeunes ba kange belé to za ki belé plus de 100 personnes ba tika bande ko na biso ba bimana kimia bien libéré bango colonel bienvenu libéré bango to boy biso bala changwa bibisa banga changu kenda sangu ba bibisa bala changu ngakutia tu as enseignement en face à stade on a to combien on a 7h 8h to bandi se sensibiliser to comme belé directement dédié par police et bimi do ba agresser biso ba betina ba camarade misu to ze belé misu ba na oya malem bo mona bango nde ba kota misu ba kangi même misu ba libérer bango parce que to tchai moi pression misu ba donc to ko revendiquer sous ba droite to za libre to kena bango toko revendiquer ba droit na biso tina suka mutu mwa obangisa mutu ate ba sala cimetière pona libaya te ba sala pe prison pona mulangi te toko kende boloro. Nous déplorons et condamnons les comportements de la police et de l'armée qui ont procédé aux arrestations arbitraires et au passage à tabac des paisibles citoyens. Preuve que le n'est toujours pas garanti en République démocratique du Congo et que le système répressif de M. Kabila se poursuit. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées. À tous les compatriotes, nous lançons le message suivant. 1. Maintenez la flamme allumée. Aussitôt que nous recevrons une nouvelle invitation de la police ou de n'importe quelle autre instance judiciaire instrumentalisée, nous vous le dirons pour que vous puissiez nous accompagner. Et les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur du pays feront de même, symboliquement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son vaillant peuple. Merci. Voilà, les amis. Bandeko ya police judiciaire ba invita ki biso tokende kuna. Mais na bobangi na bango balobi ke komi mokolo mosusu. Kabila azali ko continuer na makambo na ye oya bolole. Tokondima yango te.
bato bakanizaki ke régime ya sika eye bamoni lelo ete Kabila azali na contrôle ye moto azali na commande atindi bamilitaire wana bapolisier wana po babebisa ezaleli ya bakongolais. Tolobi boye que bapolisier oyo bakangi bato balibere bango noki noki. Sikoyo nakoloba na bakongolais boye message na ngai na ba compatriotes na ngai ezali boye ya liboso moto epela et continuer kopela moto ekitate mete ya mibale soki nazwi invitation mususu oyo bakotinda nakoyebisa bino peuple congolais mpona bo accompagner ngai tokende kuna toyoka makambo oyo ya lokuta bakoloba nakosenga na bino oyo boza na Kisasa tokokende elongo mais oyo bazali na intérieur ya pays oyo bazali pe na extérieur ya pays bakosala ndenge moko symboliquement bakotelema bakokende lokola oyo lelo bakendeki na baparke na baprovince bakosala ndenge wana toyokani ezali eloko oyo eza ya mboka na biso kobangisa biso bakanisaki ke bakodeplace basujet bamoni makambo oyo tosalaki dimanche pa oyo tosalaki oyo bosalaki dimanche peuple ndenge ayambaki biso kuna tango tokiti na libanda ya pepo tosali ti boulevard Lumumba tokoti na njili Sainte-Thérèse balobi ke non biliaki biso bikoki siko fo tosala makambo mosusu balingi ba distraire peuple alobi na bango bokokoka te Nzambe abatela peuple congolais Nzambe abatela mboka na biso Congo. Merci. Ça veut dire que le jour où on m'appelle, on y va. Ça veut dire qu'on continue la mobilisation. Vous avez promis de aller répondre à l'invitation et vous ne l'avez pas fait aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas... Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris que mes avocats étaient là? J'ai envoyé mes avocats. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Merci. Maman. Tokolokela ye nazolakela ye papa nazolakela ye ye Kabila te akobabotanga na mama te lobete mama bota ete soki mama bota abima na makolo awa atika Fayulu abima pouvoir na ye zonga ezonga. Merci beaucoup, vous comprenez personne suite à l'iwa brisque, il y a Papa Nanga, Léon Kimbandia, mon magistrat, mes respects. Donc, oui, bon, combat Oya Bandaki, placé à Suginga, on continue. Donc, formation Oya, pression, mingi, donc idéologie, avec un homme, kokita lobo te ke na motina suka. Dosta otiki ebemba papa na se nini motivé Oya lelo awa et pas ya mwana mboka Martin Fayulu. Joseph Kabila a congolais, ça c'est des 1. C'était un Rwandais. Félix aza congolais. Mais Félix a bala moisi à rwandaise. Si quoi bateau va défendre mboka au Congo, ils allaient biso ba congolais. Yo zana ba mikanda ya ba papier na bango. Moi c'est Zélana. Ba komba ba o ezana ba RH. RHE. Ba re za ba congolais. Soki pa baluba na mboka ba Félix ba Chilombo, ba Tshisekedi, ba Kasongo, ba Mbuyi, soki na bando lomona ba Fayulu, ba Muzitu, ba Gizenga, soki na ba Kongo mona ba Matondo, ba Mampasi, soki na ba Ntimba, soki na Équateur mona ba Mobutu Sese Seko Kungwe, ba Honoré Ngwanda, vous comprenez? Bon, Vital Kamerhe, Zela, Vital Kamerhe, Denis Moïse Nyarugabo, Bizimakara, Omusunani, Denis Nyakero, ezaba comment ba Congolais? Si on contredit, on a tout débat. Si on a combat congolais,
nous sommes là. Nous sommes déjà tangana mona classe nya bakombo wana akomela biso kengai mona classe na biso kombo neza nani. Oyebi mambo epesanga kanda ngana za matanga. O akufi tata botanga akufi dans na minute oyebembeza na C. Natel na bi que non pour mon Congo na recette. Donc je dois agir. Na hotel mambo ngele kana mboka na biso. Donc ben imposteur, bapaya, ba uti na mboka moko boye. Je l'ai toujours dit que Joseph Kabila Kabange a un saka Afdel. Un certain 17 mai 1997, sans passeport, sans visa, 3 ans et demi après, a commis président de la République. 3 ans et demi après, comme président de la République, n'a tout n'a dit Kapend, n'a tout n'a pas moins de Congolo, n'a tout n'a pas Luecha, n'a tout n'a pas général Kalume, n'a tout n'a pas binobo fanse na kiti wana tango tata na kufa ki bozu boche wana. Est-ce que vous considérez que biso ba dosta, ba considérez yo, ba tout n'a qui base au peuple congolais, ba tout n'a pas bango, bozu Kabila bo commissaire président de la République. A commis malobambo Laurent Désiré Kabila mboko ezaye te, mboko ezaye la constitution. Que dit la constitution? Mboko ezaye la constitution. Laurent Désiré Kabila azaki na joint na ye. Mibeko oye bana kotambwisa mboka tangu ye azabando diriger mboka. Fallait ba se conformer na article le 8 na kati que non en cas d'absence, en cas de vacances, bazui second na ye wana a continuer démocratie, à organiser des élections et puis ba poni mukonza sika. Bozu Joseph Kabila Boche le bopé c'est combo ya Kabila pendant qu'il n'était pas congolais. Ba ke tout na Christopher Kanambe, ba tout na Yori Museveni. Et puis, Mouto Babenga Rasoki Baba qui ungwaza na Katanga. Tu sais, il y a certaines personnalités politiques qui sont dans la RDC, qui sont dans la T. Qui ungouye ba keno obotabana, ozana bakoko, ozana basemeki, yo soko kufi lelo, tokotikela ka bango esikate. Bango tokotika suite ba mabe oyo sali. Oh ba message à violence, menace to. Oui, il y a un problème. Nalala ki mko mususu nalala na ba choc na nango ya liwa papa ba prendre nga keno batineli Martin Fayulu Madidi convocation ba lobi ke infraction ezanini incitation à la haine ethnique na massacre. OK. Tango bakende ki Genève. Félix Tshisekedi Yemoko, Félix Chilombo plutôt. Azwaka maloba. Alobi les changements en RDC aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu Madidi. Yo tindaka lobango. Fayulu tindaka lobango. Et par la suite, tant que la deal na bango na Joseph Kabila, ba ko coopérer na ba base na bango, ba coopérer na ba base na bango. Obi message balança, ba lobi ke ba koki ko soutenir mu Congo te to mutabandundu te. Parce que bango bazali dignité, bango bazali comment dirais-je? Bazali dignité et puis bazali crédibilité pour diriger Congo. Donc un mounou ba qui ko soutenir mu Congo bango ba boya kango. Ah mais maintenant ngai dosta na ki ko soutenir biloko na. Ce sont des bêtises. Justement, tant critère, nous avons répété na loba, Félix va répondre T, na critère ya ko diriger mboka na biso Congo démocratique. Et puis la chose qui m'écoeure, ezanine. Dans l'entourage à Félix, Moutologo la Jean-Marc Kabound. À un niveau nangatin, Jean-Marc Kabound est là à ILK, à la jeu 1 à la faculté des droits. Et puis un monsieur responsable, Naranaye, Azalwa Mokia, aussi par produit. Écoute-moi, la Bible va écrire sur le Bible, la plus belle femme du monde donne que c'est qu'elle a. Kabound a voyou, à Pesani. Azui asombi en vie, asombi ba movate, asombi ba extra clair, na vie de mona mobali bongo hôtel c'est le Gabriel Mokia. On en a marre, c'est désolant. On dit convoqué to batindeli de Fayulu invitation yo sala kende. Na Congo na biso, il y a la justice pour les pauvres et une autre justice pour les riches. Il y a la justice pour ceux qui sont au pouvoir, il y a aussi la justice pour ceux qui sont à la majorité. Ngai dosta lelo. Admettons que ndenge na lingara Félix T. N'a pas de soutenir et on a un problème, on a limité la raté. Et puis on a circulé librement. On a comme le you maman boye, on comprend. Ce qui est là, parce que ngai na Kabound et que suka awate. Une fois tout se représenté et pas PGR ngala Kabound. Ouais bi ki atana za na réseau ngai uzana ngoto. Fayulu balbi que non incitation à la haine. Je n'ai pas eu un message, moi ça m'avait fait très mal. Pourquoi? Je me suis référé à un comportement de Tshisekedi. Le gars peut vérité des urnes. Mais Tshisekedi est plus loin à Rolobake. Un jeune garçon, un jeune garçon, on est président de la République. On est élu démocratiquement.
tous à réaliste. Et puis Félix a lobby, hein. Zongise na Rwanda, tous à la Ngai, Chalupa, Félix na terrain, s'il vous plaît. Nabos un événement, tous à Tshisekedi, na aéroport, tous à Naeboé. Ngai, Chalupa, Félix, na ba journaliste, ba policier, Moussouto, au Tambola, Félix a eu un zongise na Rwanda. Et puis, Aloba même pour la caméra. Albi que nos caméras doivent s'occuper de l'affaire politique, il y a Burundi. Et non, il y a Congo. Les lots qui sont en opposition, comment c'est possible de se faire voir, se faire remarquer? Non. Félix Azonga a révisualisé les propos de Yakala. En dehors de ça, combat naye, l'autre fois, le qui était en Tshisekedi, Azobunde la vérité des urnes. Félix a eu des propos attenants. Les lots passent Martin Fayoul a télé qui avec des preuves à l'appui. Population au son au bateau c'est aujourd'hui ou jamais. Baza ba idiot, ba on de ba voter qui Félix. Tout le monde Fayoul na aéroport Angeli. Ba voter plutôt Fayoul. Tout le monde Félix Fayoul na aéroport Angeli. Tout le monde ba image ya Congo za Kinshasa, province politique et ça miroir ya RDC. Donc leader maximum comme on a Martin Fayoul m'a dit, qu'on se le dise. Ngala membre SIDT, naza membre la Moukate, n'a soutenu jamais Fayoul na la réalité. Na journaliste, n'a observé. En français, que la raison, c'est une faculté de voir, de comprendre et de juger. J'ai observé. Et élément de preuve que Martin Fayoul est incontestable. Corneille Nanga, moi j'étais toujours dit, Tata Nao Idiambito à Salarana Mobutu. Tata Nao Idiambito à Salarana Mobutu. Grande sœur Nayo Geneviève Inagozi. Et c'est très mal comporté. Azwa. Bablo monsieur pour na respect au maman na koloba yango te mais seulement que botala tata na bino sala na Mobutu à part on est permis na maréchal les alarani batu ba ina maréchal pour na batata na bino ba Idiambito yo ko on est inanga grande sœur na yo Inagozi tala zalaka ministre X na Y X na ministère X na Y apportera ni permis na Joseph Kabila comportement ni na mabe o ya affichaka ceux qui yo se corriger dans les canaux télévision na koloba yango c'est quoi yo yé auto somba hôtel aux États-Unis. À son hôtel, il y a 5 milliards, 5 millions de dollars. Laisse-moi te dire, bon, on a Félix à Somina à Bruxelles. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet CPLA TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, PA Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est appelée, il y a un Congolais, PA Congo. Je suis du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis besoin de sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plateformes, ça va client, là, non, promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour consommer des décodeurs à ces TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, bah papa, tout cas, si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport, donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV.